Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Expliquez biso non réalité ni boza on a kata wenda Selemba. Bana Selemba na commune ya Selemba to souffrir makasi. Selemba ezala na wenzete. Mais bazo tia biso mal à l'aise non qu'on a place à Rodeka. De comprendre te. Ba ko kangale boso oke futa amandi kuna. Amandi ku tezo sa suta ba 5000 te. Liboso ya kita ba kanina ba ko pesa moi 5000 moi 2000. Mais comme siko ba 100000. Ba 100000. Mais muto za ko bengana biso na commune ya Selemba. Azo uta musika. Tozo yeba te. Batindeke na Selemba wa pona ko bengana biso ya bike na ye pona ko isa mama Selemba. Yeso ka yeko ko isa biso ko za bana biso en charge. Ndeti nga botala kana na za ofele. Na za tata te na za mama te. Na zo boko na tana na bona na jeune fille. Na zo bana na bana. Bana ko na zo boko na batata na ba kufa. Nde na za boy. Na zo boko na bana ba za batata te. Batata batiki bango ba age ba 2 ans, ngo ba inane, sikona nuka pona bango, sikona kesenga wapi. Papa kulutu bakipaka. Osenga ni na gouvernement. Gouvernement papa ngobi la place za ozoyoka biso. Ozoyoka biso, yoka biso mawa. Ngani na za ofele, mais na za pe mwana papa parent na nga, mais na moment on za parent te. Ako ya on a repris sa charge à mwana nga. Na minute pe ngani na za mwana bona, za pe na bano nga so bona ba ofele, ba za ba tata te. Na tangisa bango nga moko. Esika ko sengela bango ezati na nsela ko teka na ko teka moi 100 francs moi 50 francs yango na kangisa moi carte lobi na futele bana moi minerval lobi na somele moi moi elamba moi na pas ko bela ka place wana na esika na ke ko sengela te batala biso likambo so basali biso wenza c'est pas c'est osemba za wenzete c'est pas ça c'est biso wenzete ba ko na biso subote mais so basali biso wenzete ba lukela biso solution to sengi na papa ngobila mona biso ba ofela na ba mave tozolela wenze pe musika te yango lobaka yango wana. Bonjour maman. Bonjour. Ah toza Selemba. problème ni boza on a marché à Selemba. Papa biso ka tozaka na wenze te kobengana eleki tozoteka te pasi tozokoka te souffrance pena eleki papa en tout cas vraiment kobengana eleki tovivre ndenge nini misala eza te bana bazotanga te awa bafutelaka bana klase kaka place oyo tofutaka ndako kaka place oyo soki tokokende wapi wenje mpe ezalaka te tokokende wapi mpoka mpe biso mawa te basambi basambelaka te mosala eza te Osenga ni na gouvernement de la ville Hollande. Osenga na gouverneur ye mpe azala bandeko tofutelaka bana klase kaka awa bandako kaka awa tovivaka awa misala ezalaka te sikoyo bazobeka biso tokoteka wapi alukela biso solution ya wenze te na Selemba te tozosufri tokolia nini tokoma bakuluna nini soki kokomio bakuluna sikoyo toteka o kobengana wenze mpe siko tovive ndenge tokoma jele ube tosala nini tokoma miyibi papa asambelaka te asambi bazala bandeko te pasi eleki tozokoka te papa alukela biso wenzeleki tozosufri bote expliquez biso na wenda Selemba problème ni bona papa biso kimia ezalaka lisusu te
bakoma kobengana biso mikolo nyonso biso selemba botokana na wenze te wenze ezalaka na bumbu me toza mosika na wenze na prince toza mosika tozala so na kimia te soki baye bakangi biso biloko avozwa biloko 30 000 50 000 tozala so na mbongo te toteka susu te soki bakangi bakoma kokanga na bato bakangi yo ntango bakokanga kuna bakeko basamisi yo amanya 100 000 amanya 50 000 est-ce que bozwi temps ya kokutana na bourgmestre mpo boyebise makambo ezoli bourgmestre na biso ayebi makambo oyo ayebi yango babengana bango nyonso balukela biso wenze biso awenze eza te tozala kokufa balukela biso osenga nini na gouverneur de la ville alukela biso wenze alukela biso espace mpo biso tokota na kati ya wenze tozokufa na kokufa awa tozokufa mama toza expliquer biso place toza osalaka nini problème nini boza nango vraiment on sait jamais tozokende wapi toza bamama oyo toza bacongolaise toza maltraité jusqu'à Burkina Faso impossible après tout tozalaka na marché moko te na oza selema oyo ezokolakisa ke bamama oyo baza na tona na oza selema toka na wenze alors nous sommes manipulés est-ce que bakonza moko bayebi yango ke wenza selema ezalaka te konele selema eza na marché te dans un premier temps toza na bana oyo tozotangisa fitir alors bana wana bakende wapi baza na kotanga baza na emploi eza te mosala baklase bazotanga biso baparent totangisaka bana wana tokokola bango na façon nini motula na ngai vraiment soki bozolanganga bakonza mboka boyokana très bien bosalela biso wenze biloko marché peut-être mais osenga nini na l'état congolais toyoki ke bazokanga bino biloko bazotumba ngo bamanda ba 100 000 okoloba nini na gouverneur de la ville ya Kinshasa papa toza bamama nous avons notre droit aussi vraiment je t'assure bolukela biso solution bapolisie baza komanipule biso kotuba biso biloko komaltraite biso soki tekongole no bakongole eza moko na biso soki bomoni yango bosomba bapango oyo nyonso ozaso marché ofalisi biso pour le moment po tozwanga tozwata maya totalipa fale kaka totekaka c'est ça notre problème toza na besoin de sanction soki wenze eza te opekisa bapolisier baza komanipule biso les ventres à famille na point d'oreille soki ozoli explique comment et les enfants aussi baza biso batata bana batoza bauniversité toopeye bafrère 900 000 presque 1 million tokozwa na moyenne akaba mosala eza te tozwa kaba tokoteka te ça ne va pas alors vraiment papa Jacqueline Ngobila soit décision ya kosala biso marché vraiment message ezali wana mpona yo yaka biso bana tolokufa na kokufa wante toloteka balokobenganaka biso tololoba tokufa bana kila tolotangisa bana kila papa tolotangisa bana kila tokufa tolimi biloko bazomatango boye ozoloba eloko moko te bana pi bazolela te biso batotanga oteka biloko ezatiya biso te bamama baliokola biso kobongisabe mboka onyokama bonjour maman toza toyoki awa bazobengana bino soki lieutenant moko abimi awa soki ndenge explike biso na bakonzi bayebi selema wango eza na kisasa to eza na mboka mosusu loi ezalaka nango moko ekomi na selema oleki ndenge ozobengana biso fali bobongisela biso te esika ti bolobi ke bolongwa bokende kuna place tolongiseli bino
ande soki omoni biso na place oyo ya bino boza na droit bokanga biso mais bobongiseli biso place te bozobengana biso lokola bambwa kokaa na valeur entre temps bino na biso toza bacongolais to nde toza boye tolembi bana na biso bakoma bakuluna biso nde toza boye biso bamosu neti nga oyo naza vere nakonukela wapi nasenga mpa nani mpona bokola bana nakokimela wapi nayebi ke so natandi mwa biloko na nga nakozwa mwa 100 francs mpona sombela bana na nga fufu mwa matembele balia me na minute oyo nakozwila biloko ya koteka wapi na ndoko nakolesela bana wapi osenga nini na bakonzi baolanda gouverneur de la ville nayebi te tokolobela ndenge nini mpo toloba changement eza te kutu ya makasi ezoya lisusu ya makasi mpenza ezoya toyebi te tomitanda na prince to tomibwaka na mai to tosala nini toyebi te mpo toyebi ke bandeko na biso bauti kokufa na Kadikibala bakufaki na aksida ya motuka te me euti kobanda makambo wana nde toza boye bato bazosibir eza nde biso awa toyebi te tokosuka wapi tokokimela wapi don liloba ya suka kaka lokola bino bozozela biso desizio toteka na pembeni te bobongisela biso kaka mosika soki bobongisi antuka tokotosa oyo ya bino me na minute lokola bobongisi te na minute lokola bobongisi biso place te donc eza mwa pasi mpenza otoa na place mosu te place mosu ezali nalobi boye papa biso wana na selembao toosengana bakonzi bayoka mpasi na biso tofutelaka bandako tootangisa bana toza mibali te balukela biso place ya koteka bazobenga biso toonyoka batali tokomi mwindo kaka totekaka makala batia biso ata contre mi tozosufri bazonyokola biso kobengana biso lokola ngulu kutu bien faso baobenga biso kokonga biso biloko tozosufri mais toyoki lietina moko abimi awa soki lietina soki nani papa tozonyokwama na selema mutu nyonso ayebi mutu oyo batieli biso awa sukisa biso azokuafe biso na faso moko impossible nalobi kombo te mpo biso oza na bato bakokotela biso te siko okosenga nini na bakonzi bochanzele biso ata mutu mosusu oyo okamba selembau mutu batieli biso moye eza te tozokoka te pema papa tokomi na suka tozonyokwama bazanga ata mawa baotala teke tozobokola bana bakufaya batata tozonyokola makasi papa baluka mokonzi mosusu batia biso na selema oyo aza papa moboti oyo aza na motema mosantu aza na moto ya mawa ayeba ndenge nini akotiela biso mingi akolobeza te papa nasengi kaka bongo mama tia micro bien toza toza selema ayebisa biso nini oyo ezosala bino mpasi na selema biso papa senga nde mutu asala biso mpasi makasi talanga nde ya mama vevi na age nanga mama vevi me alianga 100 000 francs promese kutu eza kuti na bénéfice ya 100 000 francs te tasiko ebela mbongo alia biso siko tokosala tokovivre ndeni besenga ndenge aza nani nayebi ekute so aza soda nayebi to grade na ye siko osenga nini na bakonzi balimile balimile yango nyonso mibeko balimile yango nyonso kimia tolingi kimia na mboka makambo nini wana siko bamiyibi bayibi bacele bayibi bakotosala Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.